maman. Voilà, vous nous suivez à travers le monde. Moté partout, vos benza. Libako kolanda la mama Africa, de baka vulu toujours mosala toujours pour na kosepenza bino bae bozwani penza libanda mboka pe bino bozwa alitika kolanda biso bozali awa na Kinshasa to bisi bino mbote c'est kompenza eza makasi po ete lelo to yemeli bino na World Reflection pour la première fois Papa Nzunzi ye azali mokambi ya Lingomba KTVL oyezwami awa na Ngumba ya Kinshasa na yekutokobeta penza masolo. C'est vrai que Papa Nzuzi ya lobaka ete Jésus Christ ya zali moindo ya zali mondele te ko développer na yepe de susu to ko solo pe ma ekotali penza politique ya mboka na biso ko to komona penza le lenge politique komi ko tambola na ba église ensemble na Papa Nzuzi to ko nika ko solo la penza madame un grand merci l'équipe technique et kokambanga mokola lelo wana na moni bongo Diesco Mapuya et la bosalité Pitou Bageya. Un grand merci. Papa Nzuzi Boyini. Malamu mama na yambio ni sengo mingi ngi kutalanga mukona lelo. Nazani sengo nayo kahuga mingi na matoi lelo to yokutana yo. Kana nazani sengo mingi vraiment pe na pisi ba combattant nyo sumote. Merci beaucoup. Déjà papa Nzuzi plutôt nous tous la rappeler à Yambo. Pourquoi vous allez maintenir mon salaire là yo que mon salaire nzambe na koloba ete Jésus Christ azali moindo mais utakala parce que Bible o lelo batwazo tangeza la Coran ut na ba papyrus biso ba noir bato nzamba kelaki bato liboso bato komaki yango Bible ezalaki te ut na ba papyrus ni ba mindele tango bazwango série ya concentrer les grands ni ba ke ko balola makambo nyonso nde ba ko bimisa ba Bible o nyonso komiti lelo mais biloko mosusu ba bomba bato nyonso baza na kati ya Bible bazala biso ba noir biso nde ba noir nde mutu sali na mokili soki mokili ezotambola lelo bayebi kosambela invention ezali makambo nyonso ezali nga na yo moyindo ezaka nde domination mokili ekosala ke totikali na nsima ti lelo nde mokili ezali wana moto kokende pena mwa lombango mais nazonga no mpenza na ebandi na tuna ono par rapport ya Lingomba na yo KTVL l'accéléré KTVL Ngomba Kintuadi Kentima Kabavelela. C'est-à-dire église Elisanga ya batu ya mitema mpeto. C'est-à-dire soko ye pana biso okolanda connaissance tango okoleka na connexion na biso nde wana tomoni okomi ya bavelela, c'est-à-dire okomi na lumière, okomi na puissance parce que okomi na connaissance. Donc pour ça une église de noir. Église à Bangunza. Oui, mais l'église union sozo moniza la babima banai basalon bato moindo baliloba banai basalon bato moindo. Mais c'est comme si dans balobaka église de noir ils a rappelé la particularité mon robe bazara. Oui. Par rapport à ba ACK, l'église à ba Mutombo, vous avez rappelé la moi ba particularité. Bango baza côté à makambo eza ya faux ou ba komisa faux vrai. Vous comprenez? Mais biso tozote ya oezala déjà ebandela mokili yango biso toza kote ya bango baza kolakisa bato yesu aza mundele makambo nyonso elekaki na Congo eleka na Israël tout consort balobaka te ke yesu aza mundele mais bango balobaka juste que abotama et pas ba juif mais ba juif pour le moment baza banani baza na continent c'est ça le problème. Mais pour ceux qui sont juifs, ils ont moins mindé. Mais ils ont mindé. Mais les vrais juifs, ils ont biso. Biso, ils sont congolais. Biso, le peuple congolais. Nation, Papa Nzuzi, mais quand on veut expliquer, paysan moi bien, parce que le biso est juif. Et c'est un peu de. Tes mamans, les Cambouézans, ils ont un problème spirituel. Pour toi, ils ont une dimension spirituelle, tu vas comprendre où ils ont problème. Il y a mis balais aussi, on va faire la recherche. D'abord, Israël on a basali en moka. Basali on a 48. Vous avez on a liboso ezalaki te. Basali on ko sali ezalaki te. Eza mabele pe ba noir ba vanda kiango. Ba palestinais pe ba esi. Lilo ba komi kondunga na bango na bango. Eza makamba ba noir. Vous comprenez mais bazui histoire ba noir ba commission na ba. Ba israélien na ba uti. Basala ba on ko sala moyen na mbongo.
Ozo comprendre o déportation salama basala ngwa batu ba mema bango bakanga bango na déportation bakanga bango singa na kingo o Bible ezolobela biso ba noir Pour barak batunu surtout basala kana pas bakimbango basala bangisa kimbango babela ka Yesu Christo baza accompagner na yo essaye un peu de éclaircir biso bon pour nani d'abord pour na peso défi le 18 mars oyo na kangi force ya Jésus na kimbango ko sala lisusu te et ko répondre sur na l'église te comment la force nini yo kozwa parce que yo l'église na yo bosa il a capé Biblia mais Bible eza biloko na biso to botola parce que mfumu kimbanga loba bana nanga bo continuer kotanga Bible na Bible nde bana nanga bo continuer kotanga Bible loko muyibi ayibi efengeli bo fala ni bo botola yango mfumu kimbanga mutatinda biso kozongela nano okanga force kasi na okanga force parce que Jésus ayokelaka ngai ke misusu kimbangu ayokelaka ngai ke misusu sikopona lakisa batu ke le 18 mars oyo na 0 heure Jésus na kimbangu bako répondre te ki mokolo na kolinga Merci, on a battu maman, je suis au na mituna pourquoi ouais batu barotu na papa nzuza koloba boye force nini ekotinda koloba nyonso to ko déclarer boye ko kanga force à Jésus-Christ pendant que batu bakopelele na mangengenge partout le zizi la yo bi ko kanga à répondre société comment on ça kasinga na yebi je suis pas passer ba moni baza makasi ba meka défi mais comment on ça on kasinga na lobby kaka na ko kanga le 18 mars par la prière ou par quoi? Mais naebi oyo ni toyokani na nzambe. OK. C'est ça le problème. D'accord. Papa Zuzi, motuna mususu bato tuna rappel moi mingi. C'est aux ressortissants il y a église kimbangiste. Té. Nza kimbangiste c'est tant que noir. Papa Zuzi. Oui. Au soutien na kaba valeur il y a église kimbangiste. Oui, Kimbangu, Bango Témé, étant que noir, Kimbangu est un prophète, il pose un il faut bisotozaba Kimbangu. Il faut soutenir le prophète Nanga Kimbangu étant que noir. Pour monnaie la passe. Moula tout comme ça, tu n'as pas de toujours à soutenir mon oui. Papa Zuzi aussi dit que était au Karaba, au Jésus, je ne sais pas, Jésus était à quoi coopérer sous soutien, à quoi coopérer sous soutien et l'église de réveil. Oui. Disons, nous tant au Kanga, c'est bon, c'est là disons que guérison et que ça m'a soutenu. Et au ça m'a soutenu ma bête aux alabas pasteur Minga au Koufa. Mais pourquoi c'est mon dit que ça là? Nazo sala ngate nzambe mutatindi na loba nzambe ayibiso que donc au sengaye yo sengaye asko kasite kolo Yesu a mutu mwendo bango ba commissaire mondele Pape Jean-Paul a déclaré na Jeune Afrique que le Christ est africain, Dieu est noir, encourageait les Africains à chercher leur authenticité. Alors bah on a 1980 et bah tout le monde va faire les recherches te ba boycotter makamunyo sona. Et c'est là qui va pour nini église catholique maison mère ba il a biso Bible mais ba lobby Yesu za mutu mwindo mais c'est là il va passer nyo ba landa ti siko Yesu na kanda wana tozalaki na ye a lobby était le 18 mars oyo relation wana esili ezala Yesu a faux ezala vrai bobele elaka a couper relation. Est-ce que signe ezali oyo ko ça réellement que liwa pour ça ma église au monde ngo ngai yangi la iratala to monde liu bako kufa ya kosakana nti donc d'ici cher internaute le 18 mars au monde mais tout le monde on déjà en janvier et ça là ba liu comme nango normal ba oui bazo kufa mais ba pasteur ba bimaka ba que ba traitement na ba poto bazana ba mbongo siko traitement tout oui aussi mbate wana ba obenga nkosiki bota na Congo. Soutenez-vous, comment jugez-vous prophétie à Kimbangu sur le 4e président de la République camerounaise? Bon, la prophétie de Kimbangu, il faut botala, ceux qui botangi, est-ce que tombé dans Moutouana ou on a bondini? Mais ceux qui tombé dans Moutouana,
bokondi mango ndengeni. C'est ça le problème. Mais quand le présent actuel Kimbangu atikala kotanga bakombo ya batuti. O Mobutu akozala, o Kasafu akozala, o Raïs akozala, o Kingana akozala. Bino ne botanga soki ebalani na mutu wana bo comprendre que ye onde mfumu Kimbanga lobela. C'est ça. Soki ebalani na Raïs, bolobi. Mais soki ebalani na yete, boloba ndengeni. C'est ça le problème. Yoko juger prophétie, po baloba kentel, boloba yeto yete. Botanga na makomami na bino, soki elobi prophétie moko tesika Fumu Kimbanga loba atanga ki bakombo te. Maintenant papa je crois que vous comprendre le lien que vous allez comme la biso par rapport il y a situation tous en Mboka. Oui. Bato ba koloba ete to komi okola tozali la prison en ciel ouvert. Oui, oui. Comment on juger maloba wana? Tinga nazo juger ngote parce que na ebike professeur Fumu Kimbanga ezo kokisama nazo betela ngo maboko. Parce qu'il y a des grands prophètes baleka bazo kumisa ba Jésus Mindele bazo kumisa ba Mahomet ba Arabe nzoko Mahomet zalani mutu mwindu bazo kumisa ba Bouddha ya ba Indien nzoko zalani mutu mwindu ba prophétie na bango esalere milef siko Fumu Kimbanga siko ezo kokisama ozo comprendre donc nazo mona catholique ezo marcher batu ya nani rassemblement, pouvoir kotoyo. Nga nazo sepela. Nazo soutenir l'église non à ce que ça la marche. Tenga nyoso wana nazo mona okaka ba vantir rezo leka na prophétie Fumu Kimbanga ezo kokisama. Non, na côté na yo, il a une ngomba na yo. Ozo soutenir bango pe na ba marche wana pour appuyer. Mama moto ayebike, nga na yebike par exemple, soki na ke yiba wana kurenza wana na kokangama. Tant bino bozo kende. Boko kangama ngana yebi na kokena kangama na yebi eza prophétie Fumu Kimbanga ko leka na bongo eko sala na bongo mais quand on komanu na biso bomba la mala loko ni ne bomba ni pena na sia makambo ande ngoloba moto akei ayebi ke ko kokende ko kangama et c'est un peu de na ngolo babui Kimbangu alobaki na période o boko mona boy bitumba ekozala ba mangombe ko tele politique eko tele batu bako welisana Kibokondi. Na tango komona esclavagisme ezongi bazoteka susu batu mwindu. Yebanga tango na mutu mwindu alingozwa kimia. Mais nyoso tozomona Kimbangu alobango. Siko batu ba reconnaître kala ke Kimbangu sa loba makambo oyo. Photo yeba ete Kimbangu ne moko mokondi. Biso toyebi na biso ango. Tozomona na biso ni intel danger ni intel danger. Tozomona ka ba prophétie Fumu Kimbanga. Ezako kokisama. C'est ça le problème, maman. Papa Jésus. Oui. Jésus a la noirté, a la modérité parce que la Bible, il y a tout le monde qui c'était que Azali la école au quelconque. C'est vrai que la botanie n'est pas juif, mais Azali, mon toit est sauvé, mon qui mobile. Yo source et inspiration, yo topé ni nanya kopé ça ma casse. Et ça Bible. Natina ete koluba ete azali moyindo mama mutu nini omona na mokili aya awazanga rasi bananzamba sali biso pesa biso ba descendance na bango ezaka ka nzamba pona kinde esika moko Adam kutu mutu ya yambo azala na rasi Adamu na Eva bazala na rasi yezo ene na katikati ya azana rasi moni mama ba même soko te na actrice na premier verset balobi batu nyonso bazalaki na kolo Yesu ba premier chrétien bazalaki ba noir na Bible msou ba komi Niger na jongo na air moko il a ti nègre ozomona c'est-à-dire ndengi bango bazobela Yesu azalaki na couleur te mais ndenge ni papa Roma akenuloba Yesu azalaki mutu mwindu papa Diangenda a confirmé Yesu auta na Nord Angola Pasteur Konde ya Liloba azote ya Yesu aza mutu mwindu siko mama koloba ngani bino bozo taika ya papa Nzusi siko oya batu wana okoloba nini ngai Yesu wana eza ndoto te na solola ngani ndenge nazo solola na yo yebe mutapesi nga ba confirmation que le 18 mars akosa lisusu te po alakisaki aza mutu mwindu ba pasteur ba okoka lisusu te ba ozana ba problème sérieux
Papa Nzouzi. Oui. C'est Jésus-Christ. Il y a un T. Jésus-Christ. Dans un sauveur, le monde qui. C'est ça. Donc, il y a deux personnes. T'es mon kaka. Quand c'est Jésus-Christ, il y a un Nzambe. Nzambe. Jésus-Christ. Nzambe atikala ko mona na. Dans la Bible, atinda ki nde Yesu pour sauver mon kili. Kasi on a lobi te mama Nzamba mona na kati. Mais nazomona Nzambe à travers yo po basali on elili nya Nzambe. Nde nazomona baninga nazomona Nzambe. Nde nazomona ba mapata ba mopepe banzete force Nzambe yango. Mais Nzambe atinda sauveur moko akobitsa batu yiwana Yesu wasia. Et le point est compliqué car après moi bato mingi. Bato musu balaka ba azali, baza bato misato, tata moi na pe modimo, musu solo bazaka ka yemoko alati nzoto. Siko yo moko. Obi aza moto moko to moto misato. Ti, moto misato. Nzambe. Jésus tanga kokisi makambo na ye. Hein? Ye sauveur, asali musala na. Alobi na kei ko sengela bino pa tata akingela bino limo mosanto. Tango limo santo akoya akovanda na bino, akolia na bino, akomela na bino. Mais limo santo avai na biso, alie na biso. Asali pe makamu ici. Ye wana kimbangu. Yede molimo santo. Bande ko boko la papa Nzouzi ndinga ko loba ezali bongo makanisi na ye to pe ndeya solana na Jésus ndako bado la penza malama papa Nzouzi par rapport à maiko loba penza nyoso tu wana Biblia yebisi biso ete soki moto abakisi ata liloba ni moko na liloba Nzambe to pe a retrancher na oyo Nzambe alobite akozwa fino na tango suka yo ko banga te à la longue mokolo ya jugement Nzambe atuna yo. Ama bami yibio bazo yiba ba mbongo ba ofera ba mabenza ba opinion ba mu. Ya mibale. Bible o ba tshela bino na ba longola makambo bile apocryphe. Dia tesaro ba longola. Ozomona Talmud ba vi ba tchango pona ba jifo na lokuta wana. Ozomona c'est-à-dire ba longola na bango biloko ebele. Mais ba tikika ka mwanda ba baloli yango po ba kosa biso. Nzamba obetani. Arobeta nene ba faux pasteur bazoti ya Yesu aza mondele. Ne nzamba obeta bango. Parce que nzamba aza mutu mwindo, Yesu aza mutu mwindo. Adana Eve bazali ki batu mwindo. Faut pas la vérité. Maraté que azali mondele mais ba que azali sauveur. Nani? Jésus-Christ. Jésus-Christ azali mais azali sauveur. Biso ba indo ezala. Yesu azala mondele te. Ba satana ba kokozwa prophète te o babala na kabasi na basi mibali na mibali ba pandi na monkili ba jifu wana zokumisa uzomona mais Nzambe asali nde na lokoso na mutu mwindo ba peuple Nzambe za biso batu mwindo uzomona esika paradis ezali esika 4 fleuves balobela na Bible na Genèse 2 10 à 14. Les 4 fleuves faisaient pas la biso. Et si ba onyx ezali, ba or pire ezali, Bible m'était connu. Mais ba or pire so hôtel na mukiliza ke pas na biso ba tout monde. Papa Nzouzi selon Matthieu autant ka Biblia, et si ka Biblia le bien était jugement Nzambe ko banda na kati ya ndako na ye. Ko juger ngo ndenge. Mais na kati na ndako ni awa na RDC. Ceux qui Nzamba juger biso nde Congo tango ekomata mokili mobimba pe fungwami sito Afrique. Lokola Congo eza ya koboite Afrique mbeza konyokwa. Ba pasteur fo bate ya solo Jésus aza mutu mwindo bakosi bato. Yango le 18 mars akokata mama nanga akoboma bango makam nazoloba non ekosala makaka ndenge na lobi na yo. Okomona ba na to regretter fena ça pomme funèbre na ngai pour bakufa ya kosakana ti yo ozo ko zela bato bakufa. Oui parce que bon ngai mutu na bandi ko boma mokili ye moko nzani gomen soki Biblia eko exception te nzamba ningaka liwa ya musungu te. Tu ko bango ba yebi vérité mama ba zela mama zela mama vision mama ba yebi vérité vérité ngo ba yebi fo ba loba na bato bazo kosa bandi
siko nzambe ba prière nyonso bato bazosala azoyoka bango te. Papa Nzouzi, oui. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. On a évité. Saint-Esprit d'avoir inspiré au maillot Kolobao. Kasi maman, Saint-Esprit. Papa Kimba ou de Kolobi. Oui, Kimba ou Aza Saint-Esprit Molimo mon santo. Aza Molimo mon santo. Oh, comprends. La namba Branham, vous n'avez Branham Molimo mon santo. Ce qu'on doit Branham. Mundele pina koza Molimo mon santo. Oya Diana ba whisky na kati ya camion. Mundele vraiment. Tant yoko kotia mundele moindo omona te ko te nzambe batu ya liboso asalaki biso. Batu ya liboso bafandaki na RD Congo. Nzambe nda pesaki biso mapamboli. Ba asona muso ye na sima. Pi biso bato boti bango. On a selon parce que pas pour Mindele ba koki kota biso ba ko ba été parce que le bakatoza ba descendant ya ba makaku peut-être selon histoire et tout. Bongo bango bazal kwa bangulu. Hein makaku kutu empemi. Bongo bango bangulu. Kati ko finga ba. Invention tout eza biso ba noir mama. Sikoyo wolobani. Voilà, toujours que les benza na suka un grand merci à Pitou Baguea. Un grand merci. La binone surtout, mais Papa Nzouzi. Quand on va côté là, on va côté na Papa Nzouzi. Pourquoi ne pas aussi repentir dans ma terre au Luba? Na bongo. Na se repentir. C'est-à-dire na bongo ma pena. Na longwa na kani. Oyo nga na zoba yango ikambaka muki. Batona nde bakobongwa mabakolanda. Mama bana nzela mususu te. Bana nzela mususu te. Batu bana nzela mususu te. Faut balandaka makambo papa ntu azobimisa. Yango nde mutu kosimba mukili au jour. Yango ongana zoba bali. Papa Nzouzi, depuis bandi ça dit rencontre na yo na Jésus-Christ. Oui. On a ministère, ça fait déjà combien de temps? À peu près 12 ans ou 13 ans. C'était comment? Na Coloïse. Oh. Watu kutana na biso atu moma. Tozani kala mingi te. Pas même 2 semaines. A confirmé nga ba makamba osala souté le 18 mars. Pour jour ambassadeur qui rencontre bango na mfumu Kimbangu. Avec qui pouvoir on a passé Kimbangu yango Kimbangu a continuer. Par rapport à la situation en Mboka ko le banani. Mama Mboka mais Mboka na yebisi yote. Eza nango ni pouvoir ni ba catholique ni eza makamfumu Kimbangu saloba et ko sala melaka ka bongo. Et ça a combien de temps makambo ko ça? Makambo oyo. Ti mars hein. Ti mars c'est le jour kimia. Le 18 mars souka. To balula makambo nyonso. A proposer au prochain président. Président de la République. Mais nous c'est dans la prophétie na eti. To kotala oya lobaki na kati soki yango kaka ekokokana na mutu oya lobelaki na kati ya prophétie. Mais bon c'est comme par force c'est ça comme mamanzan. C'est comme que mutu akotinga mapela libéra. Te mamanzambe likana makamanzambe likana kati o nzamba lobi yango esala makisa mukili na eti. Yo kolobani. Voilà toujours que dépenda la souka Pitou Baguea toko que dépenda na penza souka Papa Nzouzi okoloba nini par rapport à Baïba su penza libapa ko la d'ailleurs ko la lo ba retenir nini par rapport à vision na yo. Le 18 mars kaka kolo Yesu a rosala sou na mangomba te. A répondre sou na lingomba moko te. Catholique Bima Armée d'Isali ba groupe de réveil Yesu a répondre les sous. Église éthique la étiquette. Maman au moment na ba ventire koleka. Egozana misu na yo. Ezateke o egozala tena misu na yo. Le 18 na minu e katani. Après yango okomona ba dégâts. Nazo ngana katana makambo ko bima e ko ya lisusu oui. Na ko kotuna Papa Nzouzi. Oui. Papa Nzouzi lo ndenge nini o jujaka ba délivrance ko ça na l'église de réveil. Délivrance d'abord pour ça on fait ba cause. Foi ba cause mutoyo eza masumu ya bakoko na ye mutu akomi ekomisie boye eza mabe ya salaki songolo mpakala eza mboka ba délivrance mboka osala parce que ils pas battu en bato ba otunda na l'église
yo kasi soki mboka ebongi ba compagnie eyebele mamelo aliposo senti ba mariage ba délivrance mona bato ba kobala tokenolia basusu ya mibale délivrance d'abord faut ozala miso akofungama vous comprenez miso ya butu ndeti ngana na miso ya butu ozomona mama c'est-à-dire po yeba ke na omono mibale yo omonanga moko omoni tono miso moko te oki mama papa nzuzi bato pela nasi bato bazumwa kobanga lolenge ngana bangi awa mais quand on faire comprendre biso oza na miso mibale eza spirituel na bonganga to kaka na biblia nde oza na miso mibale ezala bonganga ezala nini spirituel ezaka ndenge moko te ntango obenga nganga nzambe aza nganga te lolenge kaka na français na lingala eza miso ya molimo troisième œil miso nde balobaka miso balobaka paramita ozomona miso wana ndoki baza na oyo ye nde toza awa bandoki baya mibale nde natala bato mo kaka mnayebi kasi nga nayebi na mama Afrika toujours à la recherche d'informations tosolo na papa Nzuzi boboni nani papa Nzuzi azali lolenge nini akumbelaka lingomba yo sala ka délivrance na lingomba na ndenge biso za maya bangonzi maya bangonzi isala ba miracle so na sisi na pesi yo kino bwana lupango mono soki mutaza ndoki ya bongo aozwa ye maya bangonzi ezali to bikolaka to salisaka na kingunza to salaka ba baskilo mambo ezebele kingunza wana eza ningunza mais kingunza c'est-à-dire basali ya nzambe biso to bengi bango bangunza eza kimbango za ngunza oyo eza kiba Congo nde balobaka ba oui kiba Congo mais eza minoko na biso ya Afrique mais papa Nzuzi bato balobaka mingi ba Congo baza bakibaka na kindoki makasi c'est pas de la magie makambo soko ko expliquer biso ba Congo baza kindoki makasi mais bazaka mutu mwindu biso nyoto za ba peuple bantu tobo iteke toza bato bango so ba bato mwindu mais ki si to be kindoki ba Congo kindoki ba luba nga pe na mono nge papa kalenda bukasa na mona ngo kindoki na bango za makasi ozomona na mona kindoki ya bangala ya ba ekofu na mona pe ya ba Congo ya ba manyanga kuna ekofu ya ba manyanga ya ba papa munianga kindoki pe pana bangesa. Mais quand on cause on par rapport à délivrance, c'est un peu de éclaircir sur délivrance na yo na ozo ko sala na l'église de réveil. Bon maman au moins soko koti na hôpital au moins na squelette mo batal bachaka na nini na hôpital na dispensaire anatomie bon spiritualité ça ba branche belle anatomie peut faut maîtriser pour na baka mususu bon mususu faut ba corps à bato nzoto bandi ba corps à muku mutu za branché na cette corps faut ba na kati ba corps ne corps nini o isa touché o toucha ngondengini o simba ngondengini eza par rapport ya karma masumu asalaki to ya bancentre to ya yemoko vous comprenez ayebo eponani aza esprit o isa évadé c'est-à-dire esprit o ekimi na l'invisible te ko botama na moki boto traiter ndengeni mutona otika obonga te po atosi nibe kwa nzambe te mais okomema ye na ba série de prières malgré pas na ngana na komi na niveau wana te mais so lingo sala ngo fola tande ba docteur ba lataka ndengi ba tant bazo sala opération parce que guérison est très vaste. Donc manière na yo au travail à Canada te na la kisi yo po bato ebele bazo tanga baza ba connaisseur on a l'action qui connaissance est très vaste. Mais par rapport il y a des autres comme on a par exemple pas Mokuna le lingue de défense chez Salama to comme on a batoba ko sanza batoba ko sala toilette ali misita mususu nyoka et tout ba wani zango ba ventir parce que makambo ya molina yango kaka ni tambula wengo ezaka vous comprenez dit tu botama mo ko tambula na muta ko fana sima yo au nom de Jésus mais papa nous donc OK là comme essayer un peu de faire comprendre la on est plutôt à ce qui mais quand nous
pour expliquer ça. Par rapport il y a des différences. Des différences maman obimisaka banyama. Wana na libiso oyo eza spirituel. Etikala kaka spirituel. Moto akomona ngo oza na miso akofungwa. Ozo comprendre moni o nyoka bimi eloko songole bimi. Eza na ba ventire o abenga ngo nzela bukusi pona o yako ozwaka mutu songolo mpaka. Vous comprenez? Merci Papa Zuzi et c'est compagnie qui a posola déjà Masolo Nayo. Un grand merci à Bateau surtout Bantouré Bisso. Un grand merci à combattant à Londres, Bateau Bacolanda Bisso en France, Alfonso Pounou dans Hollande, Simo Petelo Iswa dans Londres. Un grand merci à Bino surtout Kadi Makoto la fille classe. Un grand merci à Mutombo Israël Olibi Kingi Moussala. Un grand merci à Kinzambe Azonité. Tout le monde a trouvé sous Diesco Mapuya Komoromo Pasi Hervé Lola. Mais maman zana ba papa eboka. On doit faire ça mbote. Tenga na zana ba papa eboka, ba papa kalenda bukasa ba oba la biso ba papa landu, ba kabasele, ba muta ba nani ba bili ba. En tout cas, naza oganyo suna tangi bana katevele. Mais papa gabangu mbonga fanfare otinda susute. Voilà, un grand merci à combattant tout Serge, Bidon tout, un peu Sibino Mbote, Sokinzambe, Azogite, les lotés, le beau notre simba micro pour ça, bye bye.